Okomona naza zombi na démarche ya ba vampire sokutali misune okomona compliqué mobali nazali voyou Oji mobali ya voyou yo mobali tente mwasi na yo milu bana boko bota bamuke wana za biloko daju mais muswahili mwasi na ye sénateur mobali député mais makambo ezo simba te nakaluka mwasa tekaka na ye evida mobali cordonnier mais makambo ezo simba fibo alo papeza bikiruji na loba na pete nanga kabeja nyonga te eza nkote na belaki na belaki na wuti ko sala berzamel lelo pas chef de local C'était une grande surprise pour Nabik Rouge. Il n'était pas au courant qu'on allait passer pour tous les images et répétitions parce que dernièrement quand on était ici, il nous avait vraiment rassuré que Aza déjà un groupe ou Abandi déjà conformé. Ils ont des téléspectateurs, il y a Gemidor Télévision, abonnés à Gemidor Télévision aussi, fan naye, qui vraiment n'a posé à comment la troupe théâtrale, il y a Bik Rouge. Et on est au Kiti Nakati Malueka pour vérifier réellement s'il a déjà commencé avec son groupe. Aussi, Tomoni, Binomo, Bomoni, Baïmas, Bomoni, Bilili, Nabi Gaboseki tellement, mais s'il a noté une partie, une goutte encore, il y a rire et Tikali, Naza Sunabi Kirouj, je ne sais pas si encore c'est important de lui à se représenter parce que là-bas déjà, Amérique qui déjà quoi annoncé car on est au Messana, mais après ça va en beauté, n'évitez parce qu'il y a un atolo banae, n'évitez tout le banae, il m'appelle ça en beauté, s'il a à dire 2 ou 3 mots, il peut parce que vous en avez tellement besoin. Because, allô. Ah, allô Carole, salut. Salut, na kufati anasi obeta. Na yebi na tia allô na lobi salut. Donc on a s'appelé Gemidor TV. J'ai déjà vu ba image vraiment ça m'intéressait surtout hein, mais na yebi que na noté. Donc na moni Gemidor eza na vitesse, bozala toujours branché. Maréchal Bik Rouge naza déjà wana, j'espère beaucoup jouer belé koleka po ezala ki liboso. Donc lelo na lobaki na benga yo Nathalie Sayo ba extrait ba benga ka ba extrait to ba extrait donc eza na ba musicien oyo souvent to zalaki na bango a collaboration ndeko daju mwana juna jana na to zalaki na bina filé nouveau star oyo azorenie na pesa bango ba chame façon to soyela ki ba sali yango tene na benga ki on a briefé yo de la prochaine appel na robenga yo po nyonso wana beta mana kidal griffé ko na jile role ya daju oyebi jalo okomeka ndamu na ndenge ezalaka ndenge yo oyebi meka si je t'aime je suis jaloux wana nde nayebi kaka omoni ke eza yango te eza nini yokomona mwana mwasi soki aza kotambola na nzela aza kodenda sore sokutali vine calme wana za kutambula po wa distraire bajo yo mobali foza la prida usale ekonomi usale lambongo na tina fami bako ina yo bato bako seka yo baninga bako kima oko bimanchor petit azale mpoli azi mobali avoyu acheye pese mi balongo lyangwe bude uzomona naza zombi na démarche ya ba vampire sokutali misune okomona compliqué mobali nazali voyou oji mobali voyou yo mobali tente mwasi na yo milu bana boko bota bamuke wana za biloko daju boske daju bilingala bongo yamba na nina français eza so bina filé la lingaka yetro atomoni muluba lelinzala eza lulendo te po muluba tonda kala
Istoma na ye boya loso ye musu na ye nchi belbele po muluba tonda kala kasi meka ukupesa nga rezo nenga kubeta lange yebo kusala kumba me muswahili mwasi na ye sénateur mobali député me makambo ezo simba te nakaluka mwasa tekaka na ye evida mobali cordonnier me makambo ezo simba fibo. Oh mama me do yango na lobi fobo kita na répétition to vivre en live bazo beta to zoyemba. J'espère yango. Donc Biki Rouge a aussi la tête, Biki Rouge en tout cas, malgré surprise, on pensait comme si quand on va venir, alors moi bah idée ndambe roki maé kobunga, mais à Biki Rouge en tout cas a changé té. Là c'est comme des gens na souka, hein, Lou c'est la maman des garçons, maman Ariette FMI, papa Clément Mavinga, bato bazali bakolo résidence libanga état dans magasin. Na si bo c'est pas ici na Biki Rouge, to comme na souka na Biki Rouge, je ne sais pas, mot de la fin ezali poto clôturer na yo. Est-ce que petit nanga archange azotala ba image azotala oyo baza pembeni ba paf nazo nga libanga na sala ba jete ya Carole nazo bwaka mutoyo na ke musika te famille moko. J'ai salué la présence pour nayebi azotala Gemidor TV mon président Clément Mangole Bangole Bakatubia yoka komo na eseka za muluba pouvoir en place mwana ya papa Bakazo na bosanité Mama Christelle Nzungula na bosani soute mwana na bango Noah Mangole Justia Rose Mangole donc wana ba famille bazo soutenir Biki Rouge pona ko kende ko sukisa na bosani yote Flora Bakatubia petit frère propre ya boss Clément Yerusha Bola na Paris mwasi ya pembe gotoza na Paris Biki Rouge azolela toujours Elimbizi na bossa na yote na Paris na Château d'Eau nazo continuer mikolo na za na Paris oyoki libanga lufu te na ye wana na Château Rouge toujours patience la rose na Château Rouge toujours na Paris na bossa ni te ser nanga ya bodo ya beyu atonda mwasi kilomo konzi bilembi ya mère Micho pesa biso dinoto mela. J'espère que nazo le kawana Gemidor TV na bosani lisusu te Carole journaliste sexy. Mais na senga ki mot de la fin, na senga ki mabanga te Biki. Et kasi moi de la femme, moi mot de la fin. Mot de la fin yango na mibandi na mabanga pona excuse. Babengyo. Yo va bien en pleine émission. Allo pas faisait Biki Rouge. Na loba na pété nanga kabeja nyonga te eza côté na belaki. Na belaki na wuti ko sala berzamel lelo pas chef de localité. Malade yango eza makasi te malaria te typhoïde te. Bazwinga na malili ya kati. Bakisi bakomi na somba ki lobi fona mela tricot na tongo complet survette na poko avana la na lieba chaussette logo la bazoka. Kata simbuka résonazo rappelé yo. Que décide. Ok, merci, Gemidor Télévision. Que Dieu vous bénisse. Merci. Dans notre vie, nous avons parfois des choses qui nous sont données par la grâce de Dieu et non par nos mérites. Car nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Pour les gens du monde, ce qu'ils font fait sembler marcher, mais regardez comment la fin de cela peut être tragique. Mais pour les croyants,
ça peut traîner pour pouvoir marcher, mais quand cela arrive, il n'y a pas de fin pour cela. La victoire est donnée à ceux-là qui sont fils de Dieu. La victoire est donnée à ceux-là qui sont fils de Dieu. Prenons un hypocrite, son souhait n'est pas de vivre mal. Il veut être juste, mais parfois les péchés sont donc plus forts que lui. Alors qu'un vrai chrétien, ce n'est pas son effort. Il y a une espèce d'automatisme qui les fait vivre ainsi. La victoire est donnée à ceux-là qui sont fils de Dieu. La victoire est donnée à ceux-là qui sont fils de Dieu. Si tu es en lui et que tu veux quelque chose, n'hésite pas, car l'Éternel te soutiendra. Les prophètes disaient, je préfère voir un raté qu'un peureux. C'est décourageant avant même d'essayer.